Maman Ali s'est décidé, Cindy azala sous son orchestre et il y a quartier latin te ya Koffi Olomide. Récemment to ucho mona vieux quadra ba vidéo mo elima ki na podium Cindy a ucho yemba okita akangie basala ni moi ba baiser ba vidéo tambolaki ba vidéo bima moi trop msusu bima ki ya makama téléphone je sais pas si aux heures attend en ouais nazoka temps ya kota ba tu penda ba tondi na aéroport na ba caméra mais vieux quadra penda botola Cindy le cœur chombo pour na revérifier so il appelle muteko ta ki soki ki texto soki nini alors Cindy a botola et téléphone déjà audace wana ya mwana musala ko botola patron téléphone et sala maté et comme araba audace ndenge wana si y a quelque chose maramo ya nyomi titi comme on likana so ika nyomi titi leki respect à la rasusté alors le grand prêtre mère maman Ali a s'est décidé ba tcha moi ba tchaé na moi mufandi quoi mais fallait accueillir Koffi atikali Koffi donc Cindy aussi peut partir Koffi restera Koffi so écoute ba fali pour pas sala trop na quartier la te ba bourron pe la bakenda Koffi atikala Koffi Cindy pas ko kende Koffi atikala ka Koffi Cindy azana zemi yango esaliete ba concert wana bozo komona ke Cindy azala te parce que ba malaise ya zemi nde mutu ezoko sala ye bongo zemi za interdit zemi za interdit sur aza chanteuse ayembaka na orchestre mutu ako azana droit ozana zemi tabota te siko so Cindy azwi na epe zemi na e ache pause mabeza wapi. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta c'est vraiment du sérieux donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous tolobi na fête oyo ya fin de l'année toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo donc Nazareth tozela bino ebele bopesa biso confiance merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger boya ebele vraiment Nazareth c'est du sérieux.
Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Média Télévision. Soyez les bienvenus. C'est votre émission, le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, Yangoyo. Et bandi bandeko balandi lelo zali mokolo ya esengo parce que zali mokolo ya mbotama ya moko na biso ndeko na biso mwasi leki na biso mwasi yaya na biso mwasi tata mwasi ya bana na biso chroniqueuse aussi na kombo ya Saratola. Voilà pourquoi tu peux profiter aussi tout au long ya émission o ya ko sala ye basoué na biso ya ko yebisa nzambe abatela ye par rapport ya mbotama na ya sika. Mais à part makambu ya mbotama na ya sika bandeko balandi tozali na moi confusion. Vous savez que Koffi Olomide c'est azali baoba azali légende moko o azoko sala fierté ya musique parmi bakulutu o babeta musique ya génération na ye. Je peux dire que jusque là il est le seul, mais depuis un certain moment makambo ebele ezokoleka tout autour na ye na vie professionnelle na ye. Et moi ce qui me choque lorsque je vois que les gens bazokende jusqu'au delà ya kokota na vie privée na ye. Mais confusion moko ezali mokolo ya lelo bandeko balandi to sala ki émission moko awa na ndeko Saratola ya batu misusu balobi ete Cindy Leker alongwe quartier latin. Cindy alongwe quartier latin. Batu misusu balobi ete Cindy azali na ba malaise nzoto eza bien te santé eza bien te. Batu misusu balobi ke Cindy abotaki yangonde esalaki ke ba voyage o na ba déplacement moi ke ezali te. Ba misusu pe ba ye balobi ete Cindy Leker azande na zemi. Nyonso wana ezali ba rumeur o ezo circuler na réseaux sociaux. Voilà, moi personnellement j'ai l'habitude ya koloba ba vie privée ya batu sincèrement ne sont pas censés ya okota. Nous ne sommes pas censés analyser sur la vie privée à Batou. Mais le coup, la bazali, la vedette, la star, yambo kanabiso, tokoki, ko critiquer, musala nabango, ba marche nabango, ce que zali malam ou bien ce que zali mabe, tokoki peut ko sala moi analyse sur ça une façon, yako apporter lumière na oyo et sengeli. Les lots tozala encore une fois avec Saratola, tokoluka moi to solo na ye 4 vérités moi oui parce que vous savez nous lorsque toyaka aso to sali émission tozonga ka tozwaka pena temps ya koluka ko réunir ba élément pour na toya pour la deuxième fois likambo yo ezo choquer bato ebele pe babalobaki na émission auto utaki ko sala na balobie non peut-être ezali punition oyo bapesi ndeko na biso Cindy Leker. Ce que les punitions, bah ces punitions na pour nini tout au long il y a émission oyo boko zoa ba eyano ya ba question na nyonso. Mais j'en profite pour dire un grand merci na ma mère fan, un grand merci pour na ba soutien na bino, merci pour na ba appel na bino, le président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karwan, Angelo Ankolo, maman Bijou Ketani, maman ba 90% bonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noé Mavaka Lanzing a mis le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo wa mère à Calgary, maman Yvette Mbangu ya maman Yvette, Célia Kinkela, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Boyende Tozo Banda, Fifi Wechi la star, bon des livres, ceux qui tournent le langage, moko, ozo font la déjà caméra, une façon ya copier sa bande qu'on a biso bilingue za awa, une façon ya kolaksa bango que non, tofandia le lopoto lukamwe to sala analyse oyo, ya copier sa bino. Ba explication ba makambo oyo esengeli surtout na temps réel par rapport à ba obligation ya musala na biso. Elle s'appelle déjà Saratola, aza juste na pembe nangawa na koluka moyena pese mbote Blandine Tatala. Blamour, je te salue bisika ezwamiyo okozwa pe na moi lombangu Blandine Tatala, maman na Bruni Briel. Okomisi pe message nanga ba dédicace nanga pa Melissa. Okopé ça pe Melissa mbote. Femme capable, femme forte. Il n'y a pas de comme toi. Et puis, elle est trop décisive, cette femme. Merci. Saratola, bonjour. Moteta, Lingalapa. Bonne santé. Tokos net na film. Ballon de Rwanda et Kokanina Bilambo Lati. Oyebaki kelelo kolata boye yango pe baselio ballon d'air à boye. Je parle de ballon d'air. Nassé aux Zulukani. On t'a la chaussure, aux autres la chaussure na yo pour la talon pourquoi pas na makolomba soutien te mais na yoka ke yo la ta makolangera na ba défaut na yoka ko la ta talon te laisse-moi poser mes questions makolangera na ba défaut te na bomba nzoto na nga na babate OK na plan na nzoto na nga bien nzamba pesanga
c'est une crasse. Hein. Ouais. C'est ton anniversaire. Et puis, il y a ma coloté. Ah, ok. Ok, c'est ton anniversaire. J'aime bien me promener dans ma papa parce que, vous savez, avec les talons, et me rappelle un problème plus tard dans l'avenir. Okay. Ma mère a un talon mingi, elle a talon à 7 ans, elle a mingi talon. Okay. Et après un temps, comme il y a un problème avec la cheville, ma colopathie, donc c'est un peu ça. Tout excès nuire. Ok. Voilà. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Sarah? Aujourd'hui, c'est mon jour. Happy bordel. Un mot d'abord pour ma mère fan, ouais, c'est mon jour, hein. Je n'ai rien à dire pour Nabatou. Sinon, merci Nabatou Nyon Soro Basutenga. Joyeux anniversaire, Nabatou, Naebi, Nabatou, Nabatou, Basel, Napeba vidéo, Naebi, Bangote, Naebi, en tout cas, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Mais Sarah, une petite question avant de commencer maintenant, la sujet Nabiso. Est-ce que. Je sais que Batou Ebele Baolobake, ça c'est sa vie privée, mais excusez-moi, ça tombe bien que le jour de ta naissance, tu as payé un plateau. Tel Pessac Nanga non, non, combien on a été, j'arrive. Mais c'est un joli sac. C'est un joli sac. Chanel. C'est joli. C'est joli. Et c'est pour de grandes dames. On a teka elamba, on a teka sac, on a teka kabelo. Donc, c'est-à-dire, on est allé cop nanga kala. Est-ce que Sarah Toko yeba exactement Sarah to la totalise bamboula boni mokolo alelo parce que bino bozali ba vedette ba âge na bino ezalaka ya ko bomba te Sarah to la au totaliser bamboula boni nga 34 ans d'âge 34 ans d'âge 34 ans donc ce qui veut dire aux amours il y a 88 yangwana c'est ça le 8 novembre 1988 ah ok. C'est une bonne chose, Sarah Tola. Ah, Nakanisi. Ah, on est dans l'Ingato Banda, émission Nabiso Sarah Tola. Le meilleur fan, je vous aime beaucoup. Merci pour nos sentir que na fan diawa appelle les Oleka, Olga Kabelo, Olga Mokonzia Kabelo. Boss, je te salue. Na PCP Mama Kongo Mbote, na moni message nae. Sista, combien de siko? Na moni message nae. Mama Kongo. Bonjour maman. Faut y ambaye. Non, ouais, non, si c'est émission après émission, oh non, faut y ambaye. Ouais, non, je même pour 10 minutes. Tout le commun tout sur l'année parce que bazali parmi bateau yo, bazo ko lité. Ouais, pour mon âge, bah trop. Bah, nzamba pesa bango talent, ya redétecter ba vrai âge à batu. Pour kolonzo to na kolo âge. Ndaye bara âge nae mais to rana batu mususu baza ba surplus on nzamba pe bango maele o bara ba âge abatu. OK. Donc tadi o so pesi âge to bango babité kotala tadi azana ba âge wana tazana ba âge pour. Voilà. Bino pe bo sara musala mais ba vie nanga bandal baza ba ebi âge nanga ba sele o selo ebi âge nanga aza vie nanga ye utamona na caleçon na singlé. Nani ne? Caleçon na singlé. Na obeta kede. Na obeta Coca-Cola na mbavu wana. Donc ba sœur nanga ba vie nanga ba tutu o ba yebi ngai ba yebi ke wana mpuku mais pour l'instant na so mpuku te parce que na atterrir à jour il faut na investir il faut na préparer lobi abana koleka déjà dans 30 ans tant on a comme aider à 25 ans maturité bandoya qu'il faut na luka parce que de 25 ans à 40 ans au moins espace wana ba ça sango ba jeter voilà so ratango éviter donc, naza sous bébé pété, na deki de à 30 ans, on a yaya 34 ans, c'est beaucoup. Dans 6 ans, on a ça 40 ans. Voilà. Na mon colo, hein. Na mon kete donc tu es bien tout ça là, tu es bien tout le cas na vie quoi. Voilà Sarah, ça c'est une bonne chose et bah réflexion et kitoko. J'en profite aussi pour dire vous savez toutes les femmes, excusez-moi de le dire, ce que déjà banyo mon a 30 ans déjà si est Betty. Et que ma camoufle se il faut sincèrement il faut ôter la vie. Il faut ôter la vie parce que moi si ndé âge naé. Moi si ndé âge naé. Yango ozomona lelo même à internet des ana ba fille miso sokota leboué. C'est une maman de 40 ans. Le coup là, elle n'a pas reçu sa vie. Et puis, elle a un passeport à Bangunda.
nga âge na maka yangwana naza kuna te Oh. nazo expliquer na makambo carte de lecteur ezalaka 88 passeport 88 mais Document tu te justifies pourquoi hein pourquoi tu vas te justifier nazoloba. sur ton âge nayebi bafemme insensio bazalaka na bacommentaire wana basi oyo balekela temps manque à faire na poto malili eleka eza ka ya poto te ti ya Kinshasa awa ti ya Kinshasa oui ti ya Kinshasa mais sur son Kinshasa bakomi kotala biso nde mais la plupart eza bando na biso ba diaspora nde batala biso. OK ouais donc yo so kozwaka no chance ya ko s'organiser na vite okoma lwa ponga akomi stable na âge à 32 ans hein. OK ouais donc so yo zo ino chance wana te yango peut-être okamwa ke ye na âge à mokie bongo akomi stable yaya maele nazo yi maele déjà na 25 ans akomi déjà indépendante. OK voilà yango mona même na réseaux sociaux que je disais ezana ba sœur mususu Taliebo elle a plus de 35 ans mais elle ne sait pas ni fois ça là elle a même pas pitié mais de sa vie nazo tikelo pas ngana komi na 34 ans yo zela na sa tozo solo là zela na mpe ngana na 34 ans na koksi 34 ans ko tadi yango za libandiko Sarah le 7 juillet tozalana na plateau okoyeba nyonso te tadi ngana zezo ya le 7 juillet te na lobi kaka et quand musinga pina tadi okomi koko parce que ngai dans 6 ans na kokisa 40 ans siko na tuna yo tadi yango na libandi kono kwa bana nga c'est bon to solango te tadi cela nano Sarah émission to seza mutuya donc eza mutuya te ezaka ome yum to bandai tozaki na biso na sujet non toza na sujet parce que c'est ton anniversaire kasi na sepeli pe l'anniversaire on a bi ngai boy na komi de na ba 34 ans nazo atterrir na 40 ans siko tadi Bandeko balandi ya émission ou le code de bonne conduite comprenez bon ezali ambiance les gars awa ozomona ba maman mobo tadi okomi de 40 ans te par hasard ba âge eza tellement avancé nazo tuna te no kwa bana na yeba kaka to bana na biso émission te na koksi 40 ans te na koksi do 40 ans te nzamba osumba okati combien na âge ngunda na âge ngunda heureusement j'ai un passeport où ezala kana âge nanga omoni même attendre na Dubaï mais t'as dit batu ba bango nga 34 ans mais ça a problème ni yona âge nanga problème ni j'ai 30 ans moi j'ai 30 ans naza na 30 ans t'as dit ko comme il est kidanga oui naza leki na yo j'ai 30 ans ngai naza na 30 ans nga naza na 30 ans voilà ba maman mo bodo mona kotalebo elle a plus de 35 ans plus de 40 ans mais c'est parce que à perdre vie naie aller a commis ça là n'importe quoi dans les réseaux sociaux ko finga et tout yango soki au moni la majorité à bateau au bana rage dans les réseaux sociaux ce qui insulte bateau na ba haine ezali basi o baba lekisi ba 35 ans bazo kene na ba 40 ans azali stable était na vie azana mobilité azali na adresse te ba misusu baza même na place ya kolala te bantelante la nyonso elekela bango na babisika mobu et ce sont ce genre de personnes au bazo koya pona koya ko détruire peut ko sala ba n'importe quoi sincèrement Sarah avec un cœur 34 ans c'est pas facile et le bon Dieu t'a fait grâce à bombio tina âge parce que ayebi pourquoi azo continuer ko bomba yo 34 ans déjà, ils allaient âge, il y a maturité déjà, donc Kota Kikala. Qu'est-ce que nous pouvons attendre après les 34 ans de Sarah Tola? Na une minute pour Kota, na si jeune habitude. Parce que Sarah, chaque âge est apportaka et loko na vie à mutu. Tu n'es pas parfaite. Tu as des reproches, des remarques. Non, le balangate. Aux appels à bateau yo. Non, le balangate. O le banote point. Na boit, na tout non âge awa. Mais na lobi na 30 ans. Donc, t'as dit au teki kibokulutu. T'as dit Nicolas à caméra. J'ai 30 ans. Bon, t'as dit, bon, t'as dit, je m'achète des poids mes ates, t'as dit, les lots batubaye bakeyo au komile kinanga, gloyo langi. Pour gloyo ebi makambo, gloyo langi. Yebango banda lelo tadia komina ele kinabiso Gloria Olangi
nakanisi réponse oyo okozwa yango le 7 juillet. Le 7 juillet, et vous avez un gâteau, bah, comme on a âge sur le 7 juillet. C'est maintenant un gâteau, on a 8 ans. Au 8 ans, on a par rapport à 88. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Ezali Lelo. Pour la koluka moeto meka ko solola na bande ko na biso la diaspora congolaise bino ba ebolinga ka la musique congolaise bino ba ebolinga ka Cindy Leker bino ba ebolinga ka Kofi Olomide Saratola ba rumero ezoleka na réseaux sociaux d'abord par rapport na yo, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu vois exactement lorsque Batobazo Koloba était Cindy Leker, absence na ye mikolo na bandule ezali ke ndeti bazo kochaye libanda ya quartier latin. Bon, tolobaka na ba angle mi baleta di omoni soki honorable Cindy azaki batumsu ba lo bazobela, voilà pourquoi azoke ba concerté batumsu pe ba lo ba non maman Ali a s'est décidé Cindy azala sous un orchestre ya quartier latin te ya Kofi Olomide te bona ba les on dit ba il paraît nyon sto bima wana que vie quadra bima kanaye tout ça là. Alors maman Ali a s'est décidé qui honorable Cindy ba déguerpier alors libanda. Alors côté abatumsusu pe babi non ba ko che libanda te il paraît le grand mon pa wa balaye officiellement azarana bag moko ya no alataka Isaka qui a sauvé la saliba malaise. Donc qu'est-ce qu'on a concept à malaise? Déjà ngane nazabo etadi son oyo kabienti. Maintenant ko vanda na salle émission. So ezaki na tambula te na vanda ne na vandu na salle émission na sala. So ezaki fona voyager, maintenant obela na revoyager. Maintenant obela maintenant yemba te. Au comprendre. Bon, on a évité Cindy Azobela, il est malade, elle est malade, elle souffre de quoi? D'ailleurs, ils ont l'opportunité pour naïe, so Azobela a qu'elle se faire soigner, il banda yamboka. Dengue to ebela Cindy na Kofi Olomide. Na no salamate atam kolomonko Kofi Olomide a que prester concert sans Cindy Leker. Même si Azaki malade ou pas, même si on m'a podium ou pas, et que ça l'a maraté. Alors, soto bitozon parce qu'on a angle wana mususu. Récemment, to ucho mona vieux quadra ba vidéo mo rebima ki na podium, Cindy a ucho yemba okita, akangie ba sala ni moi ba baiser. À part ça, ba vidéo tambolaki, ba vidéo bima moi trop, mususu bima ki ya makama téléphone. Je sais pas si vous aurez temps en ouais, nazoka temps il y a kota. Ba tu penda ba toni na aéroport na ba caméra mais vieux quadra penda botola Cindy Leker chombo pour na revérifier. So il appelle muteko ta ki soki ki texto soki nini. Alors Cindy a botola et téléphone. Déjà audace wana ya mwana musala ko botola patron téléphone et salamate. Et comme araba audace ndenge wana si ya quelque chose maramo ya nyomi titi comme on lit kana so ika nyomi titi leki respect à la rasusté. Alors na côté msusu peut-être babilo kwa na nyostu et sangani les grands prêtres mère maman Ali a s'est décidé ba chamwa ba chaye na moi mupanzi quoi. Mais Sarah nazo tikozo continuer ba ko chaye mupanzi ndenge nini? Parce que Cindy Leker a portaka ebele na orchestre wana na quartier latin son apport parce que aujourd'hui il faut qu'on se le dise ce qui le grand mopao lelo afandi na kiti na coin eza na motuteo akosimba quartier latin et sali mosala koleka Cindy. Mais Kofi a profité. Est-ce que maman akoya kokota pona koluka a détruire mosala ya mobala? Avant Cindy Aya déjà t'as dit. Avant Cindy Aya, Kofi azalai Kofi Olomide. Mais ba fali bazalaka. Yoka. Mais Kofi a qui Kofi. Fallait accueillir Kofi atikali Kofi. Donc Cindy aussi peut partir, Kofi restera Kofi. So écoute ba fali pour pas sala trop na quartier la te ba burompe la bakenda. Kofi atikala Kofi. Cindy pas ko kende Kofi atikala ka Kofi, oso comprendre. Donc orchestre à Moutou. Ils ont la idée à Moutou. OK. So tobi quartier latin, premièrement c'est Kofi Olomide. Ce n'est pas les musiciens.
surtout aujourd'hui Sarah to la TV tous on a ba employé awa tous travailleurs na ba bon deliver tous on a ba bochwale vous comprendre tous on a ba René Konzuku tous on a ba Enoch Makela tous on a ba Fiston Mabika tous on a ba te belé un peu partout on travaille ensemble mais quand on parle de Sarah to la TV on voit Sarah la construction c'est la construction les anga ngane na yebi bâton de non mais mama suwa on a okumbela ngo. OK. Donc Cindy azala ou pas Koffi Olomide restera Koffi Olomide. C'est vrai qu'on ne peut jamais nier ba effort to ba apport Cindy asala na quartier latin mais yango tende sali ki Koffi parce qu'à l'époque Koffi azala déjà mon pa ou mon kondi a essayé la biso bandi mo danger balbum a danger a emba danger donc Koffi aura légende donc okende to départ à Cindy et quoi affecté na Koffi té et quoi affecté peut-être na ba relation na bango mususu mais sur le plan musical Koffi reste Koffi hein bado avec tango na Cindy ta Koffi azana talent na e a ebinenga kumbela orchestre na e ce qui coûte Cindy le long an to ebi Cindy c'est grâce à Koffi Olomide pour so akene na ba orchestre mo ya ba makwanga nzala metam sous Cindy wana tonga to bengele l'honorable Cindy té c'est grâce à Koffi Olomide alors Koffi otikala Koffi au moins Italie ndela mcholo bato ko ni araba effort bato ko quand on makasi na mi côté dérange bato j'aime ça hein? Et dérange bato makasi nga ezana na babilo miso donc mankanga fort toki ko sarana té ozo comprendre donc eza ba effort à bato mususu faut qu'on y a ngoté peu importe y a ba circonstance ça ba problème félicitations à Cindy parce que Cindy peut a ramener quartier latin na moi baisse batutu ba qui Koffi Olomide en fait babundi pe bangode pour quartier la tango pe za la stable batu ba comme plus ko ya to yoka Cindy na Koffi vous comprenez ça ba qui apport na e alors tanet na ndemba Lovemissine c'est Koffi Olomide qui a chanté Lovemissine mais ngana comment on lingana plus Lovemissine à Cindy voilà mais Koffi nzembo eza ya Koffi emba Lovemissine mais yoka sko Lovemissine pe Cindy a yimba donc et l'axi qui apporta un plus sa voix sa présence tala ya yimba ngo kitoko en fait un rappeur fan nae Koffi Olomide pa yimba ngo bien mais yembeli ya Cindy non et c'était waouh surtout sur Otali na peut-être sur les anniversaire à quartier latin ce qui a Cindy babimi sara e ba o mema e bo ala tara ba rouge a interprète Cindy chat Koffi tala ayemba kitoko na bakutu banzembo wana fala eza Cindy mutayembi yango ayemba banzembo nalela mamanga nalela teno franchement aya qui n'a apport parce que Koffi Olomide patikala yi moi par terre BCA qui hein Cindy a équipé pour remonter quartier latin donc azamutaronik j'étais à Rosoeka bandengwana le quoi grand prêtre mère à Lobaki to par jalousie et que balongola et ate sala nango rien mais apport naie pesa qui na kata quartier latin. Voilà, merci beaucoup, bien répondu Saratola. Mais aujourd'hui pourquoi les gens place au pays na mona kamabe pourquoi les lots ba congolais ba chroniqueurs ba chroniqueuse ba journaliste au lieu ba soukana niveau oyo soki ya analyse oyo sali sur le plan professionnel apport ya Cindy Leker et pas Koffi ndenge ko Cindy a PSAP oyo ezali musala na na quartier latin mais aujourd'hui les gens bazo kende ko kota tina vie privée ya Koffi Olomide na Cindy Leker pour dire que Cindy azana zemi yango esaliete ba concert wana bozo komona ke Cindy azalate parce que ba malaise ya zemi nde mutu ezoko sala ye bongo yo okoki kolobani lokola lokola une influenceuse bato pe bazali na audience oyo parmi bato balandaka na réseaux sociaux Sarah par rapport ya ba comportement otozo ko déplorer ya bande ko na biso ba congolais ya koluka ko kota ti il y a quoi exposé via moto. Zemi interdit. Zemi interdit. Sur aza chanteuse a yembara na orchestre mutu aza na droit ya ozana zemi tabotate. Et so babiso to wana ba 34 ans boye ba Cindy ba na ba ajini.
à Jésus avancé, surtout biso basi to nous avant. Et puis pe kobo sanate que tout tambola pembe ni loko babengara ménopause. Chez nous les femmes. Si ko so isindi azui na epeze minae a che pause mabeza wapi. Toke na na anglais que sindi ana zemi. C'est encourageant, c'est à féliciter. Nayebi ke batu ba lukaka ba eba papa mwana mais c'est pas important. Sœur nanga ucho bote la biso bébé kitoko bébé Olivia na pesi mbote Cynthia Kapache. Akoma trop discrète kolekana ba politicien. Tolo ba ke Kapache aboti mwana na za mobilité. Tam so za mobile na eba bala epé déjà. Toye bandeni. Awe bisa biso te. Pour mona pe Kapache za okando kina biso na no. Tala Kapache kota discrétion za lo ndoki. Dans le bas ke bo sola kana ye ayebisaka yo za mutu na ye akala ndenga Kapache za mutu na ngai ya hors média. Ngam talakisanga discrétion za Kapache. Sara kolinga oza pembeni na batu te kolinga mutaye babo etaye babo mingi bingi se Kapache. Na ye basu wana to vanda nanga na ye na Jamaïque. On se comprend. Ce qu'on est Kapache nda boti ne moi ne bongo. Fallait to lo ba ke poani Kapache aboti photo mona papa mona Kapache poani Kapache nda za star na biso. Est-ce que c'est obligatoire papa mona ne fabi mona na to mobali na bo so za politicien. On se comprend. Donc et puis surtout ko bossa ne loko te ki moté à mabe à média. Kapache wana ka lelo ko ya na mobile na ye Alexis biso bandeko na ye oyebi ki combien ba ofinga mbali wana. Ba otala te ke bravo ndeko na biso azu mobali et vous la critique babandi ko luka famille mobali wana babandi ko luka moye ba déstabiliser ba détruire ba bomali bala moninga ndenge ba misana osala. Alors pourquoi bo luka Cindy azanazemi ou pas? Cindy sera azanazemi, félicitations, c'est une femme. Elle mérite d'avoir un enfant. Question na bino peut-être ezalaza azemi ya nani etali bino na nini yo bota bana no ba papa na bango bazawapi. Pourquoi vous cherchez à connaître le père des enfants d'autrui? Na ba famille na bino bo ape na bana msuba bota bana batata ba ebana te bo luka no bo bana noko tala neti batu ba ozwa tan ya bando luka liwa ya muto aza famille na bino te. Mais na ba famille na bango bana batu bakufa ba liwa briske ti lelo ba luka ba ebate na aboma bango. Mais ya famille ya batu ba 8 ans ba osala be mission na ba analyse toko luka muta boma ye. Ça n'a pas de sens. Manque à faire. So Cindy azanazemi, moi je l'encourage à Koli à sali succès ou à koka au sala et sera beau type aux bien. Et puis c'est une femme fidèle. Fidèle. Surtout qu'est-ce qu'on est que dans angle mususu azanazemi pour anina zanazemi bona non on t'a dit il faut zanazemi azamoisi. Azala abimana patron na ou pas sera zanazemi azamoisi il faut bota. On se comprend. C'est une femme. Et puis bobo sanate que biso to aba africain to aba bantu. Mibali bazora basi premier bureau deuxième troisième ainsi de suite. Ce que sera zuma mo anem moko asali de un succès asali tout na vie. Abotate. So ezaki zemi mutetiki si na après que les ba concerté. Avanda na ya bokola mo na eto bokola zemi na e, c'est normal. On se comprend. Et ça m'a bête t'a dit. Et ça normal. Donc pour na bateau musana bango ezala kake oh non azana zemi il faut to yeba papa mwana boye na boye ebele bozana ba famille na bino ebele bozawa na bandeko na bino bana ba mama leki bana batata mwasi babota pe bana to yebi ba papa te. Alors to sukarata na analyse professionnelle manzela musala zemi ya Cindy ou pas neti nga etalanga nani nga kolikangwa kofite nga kombanda Cindy te. Est-ce que ce qui Cindy azana zemi Alexis kaza ya kofi ezaka ya patron na ye? C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Pourquoi ne pas respecter les gens, de chercher yako exposer ba vie à batou? Moi des fois lorsque je vois les gens parler comme ça, commenter na babilo kwa boy, moi ça me fait trop mal. Kofi a des enfants. Oyo bamisusu baza na plus de 20 ans. Te atapeza ya Kofi. Cindy aussi. Te atapeza ya Kofi t'a dit. Na si ça nautika yo. Cindy aussi soto zongi na mwa kala. Biso bana delvo ndeti pe tokoye ba mwa ndambu. Na yebite soki za kapene ya solo, mais par rapport ya ba endusa akoka ki pe kozala déjà na mwana do abota kala. Et sa vie, ça nous concerne en quoi?
papa na biso Kofi beaucoup plus à comment qu'on voyager na ba musicien na ye na Africa wa ba voyage Afrique ndé souvent akendaka na ba musicien mais ba voyage au Italie kokende ndeti ba potos ndeti ezalaka lisusu penate papa ezalaka lisusu teke akena groupe akoma kaka atiki groupe akena toi même bande on a biso pe ba chroniqueur ba kimaki takilo psikate tina koma na ba musicien na keno ka bande on a biso ka ya ba chroniqueur ba kimaki rapport nini eza ba musicien kasi ba chroniqueur kuta pamba ba kimi bon muzikana atiki na tadi. Pourquoi pendant tout ce temps écrit ba makele les OT ya Cindy parce que biso pe to moni ndenge papa na biso Kofi qui États-Unis. Cindy foye ba que pardon Sarah. Ndé papa na biso qui États-Unis to moni pe amemi ba musicien té et causer problème té les gens se posent pas de questions. Pourquoi kaka batu fo ba lukaka ko imposer ou ko tuna batuka ba question pour na o italika présence ya Cindy. Ezali nini ezali condition que Kofi a koki ko voyager té sans Cindy, c'est quoi? Au moins, Kofi a voyagé sans Cindy, t'as dit. Tout se comprendre. Kofi a voyagé sans Cindy, bah voyage personnel. Mais quand il s'agit de voyage à co-prester, Cindy a tika la kate parce que au moins Cindy na podium, tu vois Kofi Olomide. Bah Kofi, au début que Kofi na Cindy bah robeta concert ka bangode. Ya Simbi koto ya. Tala. Kofi a tché ba apport trop na quartier latin, t'as dit. Cindy a tché apport makasi. Makasi c'est un album so était kama pour Cindy ayemba. Vous comprenez? Le so totali ba nyonso wana to ngapna to kota na katite mais pour un voyage Kofi a kendara voyage ya prestation naie toujours avec Cindy. C'est elle qui accompagnera ye. Et puis beaucoup bossa nana on ba grade à Cindy. Cindy a directeur artistique ya quartier latin. Oh, Cindy Mutadalaka, directeur artistique. Ah, directrice, oui. En beau? Directrice artistique à Quartier Latin, c'est Cindy. C'est Cindy. Donc, mais tout, il y a Quartier Latin, de comment Namotu naye? Oui. Gestion, il y a musique, contrôle, contrôle, son. Studio, banini. Ah, mon aïna, yaya. Ayebi musique, ayebi son, ayebi. Kune salibo. Donc, pour moi, il y a Quartier Latin, il y a Cindy. Oh, à quoi kotikalaka jamais. Voilà. Si côté on te moni que Kofi Olomide kepe bikenda kenda na eta kenda olata ba Jean-Paul Gaultier mais akei pour na ko prester mais ce que Cindy azate atayo moko il faut mokile lo bati ah vieux quoi donc tiki Cindy a okima déjà okima na photo longola po Cindy a beti ba grand salle à poto akima te à l'époque kutu bon on a qui stabilité qui lelo zo comprendre donc eza Cindy aza poumon munene ya quartier latin. C'est normal sur la quête mon kilé loba. Mais ba musicien so ba kena bango te déjà Kofi atika ne bango. Ba journaliste na type so ba ndeko na so ba ucho kindi. Na kokoma ba sali kuli kamba kende la été yebelardo. Voilà, merci beaucoup. Merci Bandego Balandi émission. Oh, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Et toi accompagner ba artiste na biso, to soutenir bango. Mais mikolo na zo sepelaka na ba lunette ya Louis Vuitton. Quadrazolata. Mais mikolo eza moi ebele zaka ya même marque même couleur. Ngape na nango. Yo poza nango. Ouais. Nana mona yo nango te. Na nango. Bakata na zelong. Te me wana fofuta. Na deuxième émission on lata. Wana fofuta droit ya nini. Na futa langa te mais na deuxième émission. Lobande olati na deuxième émission mais na émission. Eza lunettes eza récent, eza en actualité, c'est tout à fait normal. Yo bisanga ba lunettes ya ba kala wana lelo mtola tango te, aola taka ba manette ezo bimeza na temps. OK. Laura Kofi alingara temps. Pourquoi lingi lunettes na yo wana? Et puis il y a l'ingamingi ba manette à mouindou. Vous comprenez? Bon bah moi misou. Na mona pe papa chéra la takion. Et puis nga air vidéo ya quadre wana circuler oyo ya Simbalo. Ya Feignon. Nalo seka fort na ebisio. Siko apparemment bato bakomande ti ko fanda kaka fandi azozela Kofi a kosala nini poto médiatiser. Kofi pe asala makamu nanko akoma pe ko vanda ebike batu baozela Kofi sa buzo ba gafe et comme sujet. Via kota na na kati actualité. Via kota na kati actualité, via kota na base Kofi sa isa actualité ba GT. Via so amoni mikolo na bo cha esu kate parlementaire moins, combo na moins miniature moins via onyata plan.
Voilà, merci. Tokomi nasuka ya émission na biso Kofi Azali moko biso photo batela. So Cindy aza na zemi yango atikalaki batika ya abatela zemi na ye abota za mwasi. Soki soki te yango na français il paraît po makamba boye pe mingi ezaka lukuta. Mais msupa za maladi to mso aucho le ouais, kaka na il paraît wana balobaki awa ke yemo sala ki vidéo ke azo sous. Et puis ngana besoin na sala analyse. Est-ce que Cindy Leker savait que absence na ye na États-Unis batu bakolobela yango ayaki osala vidéo pour na koloba ete de loin que je suis nazo soutenir orchestre nanga naza nzoto nanga ezali malamu te ayebaki ke eko créer ba makelele ayebaki ou bien ezalaki ka une façon ya ko soutenir patron na ye ayebaki parce que alekaki pour dire que elle ne se sentait pas mieux ayebaki aza poumon ayebaki ke absence na ye mukile oloba trop. OK Cindy aza poumon aza makasi na quartier latin. OK ayebaki na apparition ya mama Cindy o na uti koloba awa l'honorable yoza mama okoye ba pe basine ndenge binodo ezalaka. Est-ce que lorsque tu avais vu cette vidéo et rotala ki mama Cindy au mona ki ata indice moko oyo elakisi ete masque ekoti na nzoto na ye a cause la mama oyo azali na mukumba po tozoyo kaba misuso no awa soki ebetaka mbangu soki ndenge ni sondeni toi en tant qu'une mère au mona ki ndeko no mwasi basine ya muto a cause la na zemi eza na kati wana. T'as dit, je ne suis pas expert en matière. Je ne suis pas expert en matière. Naza parmi bateau, bazaraba expert ya o détecter zemi na vidéo te. Je suis pas expert en matière, papa. Non mais aux maman quand même ça. Aux la rappel au millier ya bandeko. Madame naza na ye na mona na ye nde na ko ye ba mais na télévision boy ba expert ba benga ba songer ya 6e A. Nde bakoye wana bakotala tangaka na vidéo boye baomona deya Sarah aza nzemi abandi zemi eza deya ya 1 mois baopesa ngo na ba âge bango baomona deya Sarah nda aza boye aza na âge tel wana ba expert en matière nga naza expert. Un dernier mot pour tokabwana yo nanga Sarah. En tout cas un dernier mot ezaka ke tosala mosala na biso bien soki Cindy aza na zemi gloire à Dieu aza mwasi azo mérité koza na zemi azo mérité libala azo mérité estengo azo mérité bana soki eza que ba suspendre ye peut-être pas madame a patron na ye wana pe susu eza sujet munene parce que mukolo mobali azalaka batu baloba mukolo mobali azalaka te mais na ba problème aboye omona ke mukolo mobali existaka obotina mobali batu botina o marié awe biso na ozwa charge à moi na main ya yote te na ozwa charge à moi na main soko lingi na ozwa charge à moi na wana ko mekata mukolo moto bete ya batuli solo ke botananga ekoma na mato ya mwasi nanga te jour ekoma na seni na abandonné na yo na moi place la ke kolo mobala zalaka. OK donc soki eza pe pona bongo wana eza matière sujet mususu tozongela ngombala sima mais soki eza katikala ipona état de santé aza malade. C'est normal, malade, une opération. Bango koyemba na fois pesa paiement, il faut énergie zala. Une opération déjà en coma avion te. Ceux qui pèsent zemi, net ba début ba grossesse ba tumsu ceux qui ba grossesse en retard, il y a âge avancé et c'est nga biso za chance obota na bomwana, bato bazu chance wana te za ba grossesse en retard, ba zemi avancé, ba ça que fort il y a okota kolandela bango pena zemi. Donc tant zemi ezokota il faut que vanda comme ma cantine te ko sala musala makasi te poser me vanda rapinza na pasi ba grossesse arrêtée me vanda na pasi de fois côté bimi donc ça ba angle de belé so eza grossesse abateli pe bébé na so ki ta musu malade ta musu opération ta musu santé za bien te ta musu donc ta musu na ke azala humilier akwe na avion et comme malade kanga eto vertige la soni la santé n'a pas de prix t'as dit. OK ngana ko ndima ke za pe santé za bien te pour la santé n'a pas de prix. Bato ba biso welele ko landaka o ke no beta concert mais États-Unis so ile lo sendi akwe ata na podium ebinde bato ba ofinge susu zoba poani no yeba ki ozaki malade otikala iteka ko landa na kofi o comprendre déjà ngana moni na critique na ko sala wana te na ça plus critique professionnelle. Côté professionnalisme, Cindy a kitoko makasi koleka ba chanteuse ebele. Voilà, to kabwana. Ah, mais ça constat on a no sala te que
Ce qui honorable Cindy Aza na podium, le vieux Agbada, papa Zanga génération, papa musique Niezo Kota, na ba génération Nyon Soazalaka, trop logique, trop strict. Contrairement si à l'absence de Cindy Leker. Preuve Koutou Yango to mona qui na Paris. Directeur artistique Azawana. Okay. Azo respecté quand même. Azo respecté quand même. Est-ce que les gens, est-ce que Cindy de nature kota la non Cindy Boaza makamakasi. Kota la Cindy Boaza ba femme légèreté. Ceux qui Cindy akaba na tuna ka batu na pia batu devoir. Au moni modèle batu balinga ko fité so Cindy azaka femme légère. Babimisi ebsota mbele ba exposa yekala. Donc tous wabane Cindy Salina Koffi Olomide. Toyebi ke ba chanteuse ebele bazara pembe na ba musicien babima pe na ba musicien wana babima pe na entourage ba musicien na ba vieux na ba prêtre ba musicien wana mais et pas Cindy c'est pas le cas. Donc c'est une femme avec beaucoup de caractère, même lui-même Koffi Olomide je crois zara na ba réserve et ça buzo ba devant. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Koffi elle respecte les femmes. S'il vous plaît, nalinga Koffi pas respecter Abasi. Respecter apenda Abasi makasi. So yezaki bongote moi yepona et moi César maman liate donc so pas. Il y a toutes les femmes du monde à respecter bango. Bon, buzo bana soki neti maramba feignon. So honorable Cindy Azaki wanobi yebilo wadnengwa ngele kate. Oh et linga ki olekate. So pe grand pote mère Azaki wanengele. Et linga ki olekate na ndenge nini. Eza lokola kaka une partie ka ya nzoto asimbi ça. So eza nango normal, tu peux faire ça aussi. Nani? Non, ngai. Papa. Na casquette na. Je ne suis pas musicien moi. Non, ba musicien ba ça ba fou. Non, par rapport na bango ça passe. Na ambiance na bango na sentiment na bango ça passe. Ça passe pas. Est-ce que toi tu sais que est-ce que ça Dendo bakamula moi sino d'accord. Est-ce que yo ndongo don to za ndenge to sala bakamula moi sino ba fela. Je laisse-moi finir. Ndenge yo na kolinga te bakamula ye ngana kolinga te. Ngana ko permettre ngote. Mais je peux pas permettre que bakamula ba presser lokola li. Lingala. Lingala. Bakamula ye c'est ba fesse na no lingate eza lokola yo nanga ndeto sala émission na ko ya tena simbo boye na embrasser yo mais au moins et pas na bango na podium et koki ko sala ma chez le musicien chanteuse mo boye azo yemba kitoko azo yemba bien aye asimbie apesi bisous ça passe. Voilà ça passe. Voilà preuve au moins donc au monaki quadra honorable Cindy et Pata qui na podium, elle avait beaucoup chanté, bien chanté, à respecter principe banane babenga bangona banani ba public ezaki content. C'est yope moi si na ba ko sale bon. Non ezalaka na ngona mama musique. Maman to comparer fête parce que ma femme moi si nanga un jour so ki nzambe asalinga grâce na juillet à kozala na ranger ya kokina ko beta musique na ko sala musique te tu vois. Et d'ailleurs moi ma femme je peux pas exposer ma femme. C'est son Nathalie yo zara na ba jewana ya ofida ba basi ba nyonyo. Non. Tokata émission kunande tokumo kene babe. Bon de livre, ça est fini pour aujourd'hui. Tokutani balasima. Allez, bye bye.